Bonjour. Maman, awa oza na chaîne monene o eza ya www.kilongo TV. To yambio lelo pona koyeba comment on préparer rentrée scolaire, comment on préparer rentrée scolaire pour na bana parce que eza prévu et banda déjà le 3. Comment on préparer rentrée scolaire? Ndete za boye ngai muta usunga bana azana ete. Ubala sala rate makamunesu ya pasi. Ndela za boye nazo luka kaka hapo batu bayo kilanga mawa. C'est que yo bana bakotanga te. Bana bakotanga na bango te. Nazana eloko te. Même pas na neo elandi pe batanga pete. Batanga na bango te. Siko ni nozo senga pour que le peuple du monde entier bazotala na www.kilongo TV ni nozo senga. Nazo luka ne mbongo. Siko mbongo ne bana ndeza boto sana muninga na atoke bakopi eso so makate. Kaka boye. Siko kopi ndeti ya ni nozo sala. Na sala lelo mote na ke kaka batu ya mawa bakabeli nga omona na lie. Ozana combien de bana maman? Bana misato. Ozana bana misato. Bongo papa na bango azawa. Papa na bango azali kasi asala rate musala passe. Est-ce que papa na bango yokola quelque chose ne fils que musala moko? Asala na yete yepe chemin kaka. Siko papa. Bien sûr que papa ça a raté. Est-ce que comment on combine à trois bana? Ah. Moka mokiliti. Parce que tokoki également ko préserver la naissance parce que papa zo sala te au commune à trois ban. Na yebe seconde balongola kasemi te. Sikoni nozo senga pour que basa na yepe basa la elongo na bana na parce que bana bazo tanga te mwana liboso za mbulani. Mwana liboso aza awa. Maka nende abako tanga suka kati ya classe ka mikolo. Ouais liboso za mbulani. Aza na 6 ans. Bongo ya mibale. 4 ans. Parce qu'il y a 6 ans déjà, sur Bandi classe TC, il y a déjà en retard à classe. Si on est là, vous na monde là ça na ngaite. Si ko yango na lobi mama ozo senga nini pas ba compter parce que ozo leka na une grande chaîne. Quelque chose comme tezo sanga. Quelque chose faut préciser, quelque chose comme quoi? Ndeti na bana koteka, ndeti na bana ka luka pona moi le vivre bana. Parce que normalement, il faut savoir quelque chose pour que au Sungabana. Pour ceux qui ont besoin de bongo, ils ont encore l'obro, ils ont encore besoin de bongo. C'est qu'il faut savoir quelque chose. Oh, il y a mon coco ça la commerce, eux que Sungapé également batanga normalement. Parce que aux autres senganini, parce que aux autres les cas dans na grande chaîne où est mis partout du monde entier, aux autres senganini. Nazo senga elo morote na ko na mo pende na ça les atis. Te follow parce que bato bazotala yo bazolanda de partout et kozana bato baza toucher na ndeto yambio siko kozana bato baza toucher na ndeto kuta na siko o baza besoin du genre ba aider o baza besoin du genre ba comprendre ba besoin pour ezaka na moto a souffrir na comprendre ba moment ozolekisa ba besoin ngeza bona za posa siko bana baba na utanga bana na baba na utanga c'est que tellement bana ba utanga c'est que il faut yo posa quelque chose oyo bana ko sunga bana na bana koteka na zela posa na bana koteka na bana koteka ta biloko ya miki. Est-ce que maman otanga na tanga kasi na 6 ans te vous en famille na mboka bongo ofanda wapi awa baba camarade kaba usuka na classe ni nasuka kana deuxième nini parce que awa na kin tozana ba vous en a deuxième primaire et deuxième secondaire usuka na deuxième nini suka kana deuxième secondaire la deuxième secondaire wana wapi na école nini ezaki précisément wapi na nini na Pentecôte wana wapi na 13 na commune nini Njili. OK na Njili tangi na 13 bongo famille bazana mboka nini wapi Bandibu côté nini précisément pour parler parce que bazolanda de partout côté Mbanzangu c'est que na Congo central est-ce qu'on est ici quoi na moni na sac ozolukani nazoluka kaka bakopi kaka musala osokola ka bato bilamba na banda kwa bato. OK maman précisément siko fani na commune Njili na Njili na quartier ni 13 siko Njili au comité na Kasavubu siko Kasavubu olekel na banzela nini na lekel kana buwe oye na moyen nini na transport na transport na zana mo 500 mo bakabele ngai on a fait transport. Parce que au long Njili pourquoi na Kasavubu pona koluka quelque chose à rouler sa banne koluka quelque chose à rotang c'est la banne siko service batu o bazabila mbasa te
nanikili bao bakamati mwa aide bapesi ngai. Est-ce que ozwi déjà? Nani te nakotaka sikoyo. Est-ce que ndo koti sikoyo kokende boye ti wapi? Ti bakote ya nini okuna. Po sikoyo oza na mwana mokongo. Est-ce que moto akotika na mwana aza te? Est-ce que mwana ndo tie na mokongo bo alie bongo bana misusu baza wapi? Batikala ye na ndako. Bana misusu batika na ndako na nani na ndako? Na mama leki na bango. Bongo aza na mokongo alie déjà? Asali Amélie de Ati. Sikoyo boye ozokende na direction eyebani te bisika nyonso okotrouve eloko eza bisika okotelema. Kote nyonso tu nazokende. Kote na otuna na okota mapango mama bilamba site eza te bafuta nasala bofuta nga mbongo. Yango na biso maman oleka dans une grande chaîne où eza 3.w Kilongo TV où ba téléspectateurs bazolanda de partout dans le monde entier. Eza na bato muso barozala directement touché na vidéo tozo l'exenseignement. Eza na bato muso barozala directement touché na ndenge au passé maintenant. Donc yo étant que maman moboti oza na souci ya bana. Okosenga nini pour que lobby kozana moto moko kozala touché à ça quelque chose pour na yo. Bosunga biso. Basunga bino, olingi basunga bino na ba moyen nini? Moyen ko vivre ya koteka ya débrouillard. Siko avant comme na bana misato. Est-ce que papa zaki na musala moko bande ko sala quelque part? Papa chômeur. Mobala ngo pe so totali mwana muke kaka. Mwana muke yo na mobile nana za mukolo. Yala ngai. Comprenez que nous sommes en direct. Tous les nyonso sont en direct, tous les bela nyonso directement pour comprendre les soucis des autres. Ah, on a évité si réellement c'est vrai, si il y a quelque chose à comprendre ensemble, parce que tous les directement maman, azamona ya 99, maman azamona 99, c'est-à-dire 99 si on fait tout ça les calculs à 2018 au Koksimbolani. Ah ok. Papa c'est quoi ça nambuleni? To éviter ce que beaucoup na relation ndenge ni beaucoup tani la wapi? Nanzela izalaka wapi? Ah? Izalaka wapi précisément? Ndeka totambola ka yeko limanga pe na ndini. Wana côté nini peu? Banjili kaka. Izalaka na njili. Wana tango wana pasaki kana musate. Parce que yango siko zo senga lisongi bato basunga de partout. Okotangisa bana to loba ko bato bayoka o calmer. Aza posa ma otangisa bana ndi. Oza posa bana otangisa bana. Bongo soki muto moko asungi siko na quelque chose. Okosana nango nini siko? Siko yo na keso mama ba kaye na uniforme. Bongo soki asungi na quelque chose osombi kaye na uniforme. Bongo le jour où ekoya, okosana ndeni pour s'en sortir. Bon, pourquoi pas na quelque chose au réseau, d'abord que ça la commerce, ou bien ça quelque chose de commerce, ou que sungo pour que s'en sortir, collier au banana nous consomme la banane bakaye pour que l'eau senga souci. Maman landanga na motuna na tunio. Nabi pourquoi pas Isaac na mbongo bakopé ça au ça la commerce, ou Isaac ko sunga bana facilement, bana batanga pour que à la prochaine fois au senga lisusu te rozana facilité déjà directement il y a reçu quelque chose. Déjà boy, bon ba pesa nga atako depuis na teki. Attends de bon côté. OK, merci beaucoup. To uti bien bongo kolanda maman à lobby à présenter aux élèves qui détresse ba moment de détresse naé. Donc tous encore en direct tous continuer na maman. Tous en a besoin d'un numéro à maman tout au un numéro sur place en direct pour que après ce numéro sur que vous allez possible. Maman vous appelle un numéro à téléphone te. Te to. Otokoleka na numéro ya nani pour que bazo facilement. Moto akozana souci akozana amour akozana moment fort wana akosunga. Mais là vous numéro ya kadi ezati. Nada numéro papa ti. Tozo comprendre que tozo continuer toujours koleka en direct. Maman si ko ba retrouver ba komona wapi. Peut-être adresse précise pour que ba mona pour que ba retrouver. Numéro bantini comme non. Adresse aux abisuko fandi biska bako komone leur facilement. Na ninyo salambia. Na vala na ninyo na bakwanga. Bakwanga wana wapi? Côté à 13 Nanjili. Ezaka na quartier 13, c'est-à-dire na Njili.
Bakwanga eza quartier eza venu to quartier eza quartier numéro au possible sur référence ya moto eza que oya ata yebite rozana facilité ya kokutana rozana facilité komona yo avenue numéro quartier Lucien baba Lucien balabala Lucien numéro combien 82 numéro 82 ce que moto peut-être Aouti peut-être UPN moto Aouti côté mosusu en dehors ya kokoma kuna a rezo transport ni pourquoi koma facilement oh kasi yete pa bakadi pa na Lucien ka wana c'est-à-dire le numéro wana directement mutakokoma directement wana akokutana nayo facilement ngeza boye ndesoka boye kolukanga boye yakala baba Lucien komona nga Rachel maman Rachel nani komba mboka nani Vuma maman Rachel Vuma ofani na Lucien au l'exhibition carte de lecteur pour la précision tout le bel d'ensemble maman kombo maman Rachel maman Rachel Luvuma Mbaye Mabeto maman Rachel afandi na adresse Maswe Kama qui sont na Kimbantseket. Ah ok. C'est-à-dire une adresse au moto. Nous sommes en facilité à retrouver. Ok. D'accord. Topesi encore merci à tout le monde. Au balandi bisson en ces moments. Maman Rachel Toyoki ba point de détresse, ba point de pleurs naé. Toyoki ba moment de détresse également ça va passer en ces moments. Moto nous sommes en besoin. Ya kokuta na maman, ya kosoana maman. Ah, les caparbiso Rosana facilité, Rosana toujours là pour vous aider. Il y a beaucoup de maman à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps, tout ça on est disponible. Bonjour, Tozo Koba toujours na consultant une à rentrée scolaire. Tozo Zoba vie à tout le monde. Comment baza ko s'en sortir na rentrée scolaire où ils a prévu le 3 et le déjà tout ça samedi le 1er. Yango Tozo Solana papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa Kombonani. Christian Lula. Papa Christian Lula. Est-ce que papa Christian Lula vous avez vos parents, vous avez un parent responsable, père de 5 enfants. Vous avez père de 5 enfants. Moi, il y a 22 ans. Et le bossa a déjà 22 ans. C'est que 22 ans d'âge, ce que tu calcules, il a déjà diplômé. Il a eu diplôme de l'école. Il a eu diplôme de Bikoro, de Lac Tumba. Lac Tumba, c'est qu'il y a intérieur. Ok, papa, vous avez 5 enfants. Comment vous allez s'en sortir dans 5 enfants ici? Au Kokaté, c'est-à-dire quoi? Parce que tu as déjà les lots le 1er, c'est-à-dire le 3, ils ont rentrée scolaire. Ils ont prévu lundi, ils ont rentrée scolaire. Est-ce qu'on a ban 80, est-ce que vous avez déjà? Vous avez l'école? Car officiel, parce qu'il n'a pas prévu au temps. Il y a Soukaza en Boulani. Il y a Soukaza à 7 ans. Il y a Soukaza à 7 ans. C'est-à-dire encore ils ont préparé rentrée scolaire. Les lots déjà commis presque à la veille à rentrée scolaire. Ils ont bomisani tous ont préparé ni. Na bomisani pour na sur le côté, na bomisani. Ils ont le côté c'est que bana faut ba fanda. Na habité, mutu no tunza bien. Hein? Bangonde na acha musabayoka. OK, papa vous avez une très grande chaîne. Vous avez une grande chaîne, vous avez 3 points qui l'ont au TV. Voilà. Chaîne où est mis de partout. C'est-à-dire les gens à bateau, bazoyo ko les gens à bateau, parce que toucher un message aux autres directement. Aux autres c'est nani aux autres. Ngai ni personne nga singi dote. Misa des athées. Comprendre? Misa des athées. Tous s'en sortir té. Ba ça l'effort, ba bongisa, vie sociale. Pour bana tu batanga classe. Biso tanga classe, bana fu batanga classe. Papa est-ce que otanga? Natanga. Otanga. Natanga. Otangi aussi lycée na niveau ni. Si, talaka aussi mana on a œuvre nanga. C'est-à-dire otangi, ce que l'on dit otangi na classe oye kola. Le bas pourquoi nous en construction. Ba marché zara, to kuma ran su ba week-end ba série ba vacances, ba juillet, août, ba dika ba kitaka, ni saison ya. Ba zo ya ti. Tout ça c'est-à-dire otangi les constructions. Aussi c'est l'école ni. Assistant IBTP. Assistant IBTP, c'est-à-dire aux ingénieurs. Donc contre-maître. OK. Au occupé que soit plan, au sali plan, le bel ambition un peu. Dans ça plan nyonso. Na ko ça plan ingénieur oya a guider ngai. Mais misa les athées. Ça les athées. C'est comme maintenant ozo bongisani ni tozo kanisani. Na avenir na ngai no bongisani. Les nga personnellement na habité ni na ko sala. Pona bongisa programme na ngai faut musale monana.
pour notre avenir à Bananga. Mais tant que marché Zati, non, c'est trouvé Nigini. Parce que papa, combien il y a 4 bannes ou 5 comme ça? 5, ngai moko personnellement na mapangu nanga pesali. Moi bandam na zoka soka na parcelle ngai ni na foutre la bana ba classe. C'est pas fier. Naza fier aux Congolais. Na budget mboka ata 100 francs na gagner raté. Naza fier aux Congolais. Na budget mboka ata 100 francs na gagner raté. C'est-à-dire maintenant papa aux a 5 bannes au bio c'est l'architecture mais ça na ba projet na ba calcul aux ya projet sali wana Italie l'état Italie ngamo personnellement. Na bundaka ndenge na zoka mo ndam nanga wana ba otanga kaka ba sebe université. OK. C'est-à-dire papa na 5 bannes est-ce que vous avez envisagé encore ko bakisa bannes to souki? Ba souki à 5 ans. Ba souki ya souka za ambulane. Ya souka à 7 ans. Souka za 7 ans. Ah 7 ans. C'est-à-dire ya souka encore atanga na école. Atanga na Chico na matete, ngata matete. Atanga na Chico na matete. Siko. Maman na banga zali? Maman banga zali. Vous êtes toujours ensemble? Ensemble. C'est-à-dire ils ont continué à vous toujours bien. Mais tout ça bien, très bien. Moi monsieur moi ça fait mon ami parce que tu m'as tembe balé. Est-ce que vous avez quoi comme dernier message na aux présenter? Message ça boy. Basunga biso. Nous sommes des Congolais. Il faut préciser Basunga bino dans quel point? Si social. Pour na poto ba futa na chômeur. Biso doit ta 100 francs. Ba ninga ba zo ba 100 francs biso zo rangote. C'est-à-dire ils ont comme mot de la fin aux préciser. Le mot de la fin ça que non tous les Congolais to télé makaka ko vanda té. Et si côté mana musana té maka to tika tia verni, a to tika tia lipapa, sara musana yo. Cause la l'état. Merci beaucoup chers téléspectateurs de partout du monde entier. Vous avez belé à Kolanda Bisso. Ngai votre humble serviteur Geshole Makaya na 3w.kilongo TV. To bengi bino encore massivement beau. S'abonner encore na 3w.kilongo TV. Vous allez encore belé à s'abonner. Tous allez qui wana à Kolanda ba interview, tous allez qui wana à Kolanda ba maman, tolandi maman, tolandi papa. Balobi concernant rentrée scolaire, tout le monde va point, tout le monde va point na bango. C'est à vous également, il y a que s'abonner encore pour besoin encore ba news, il y a koyeba, puis à comprendre Nineza Koleka ici au Congo. Tandis que notre rentrée est prévue lundi le 3. Que Dieu vous bénisse. Ezaki nga votre servant viteur.